Merci Banamboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Vous êtes déterminés à Kokanga fraude à tous les niveaux. Après l'Iwayalo, l'indépendance est là qu'il sous. Moi, musala na bino toujours to ebisaka bino ke tozali wana pona ko servir. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. Nous considérons que trop, c'est trop, il doit partir. Mabeyo moko sala ke pesaka mingi koleka. Malamu sali la kamboka. C'est ça inconvénient ya Congolais. Balesier nani atindi. Yo lingi nani atinanga. Soki le 23, élection ezalité le 24, tosengi indépendance na biso. Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. Ezosala passe. Toloba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité. La princesse équipe Vita, maman apôtre Mandome Lukola Joséphine. Oyo Nzambe atie moboko natina ya kopesa misala ya Nzambe lokumu. La princesse équipe Vita, apôtre Mandome la princesse, femme de valeur, celle qui a eu l'incarnation de maman Kipa Vita, elle est là, voilà, accompagnée de le président Mangelesi, qui a organisé, n'est-ce pas, cette grandiose manifestation de ce jour. C'est Maman Kipa Vita, le total Mandombe, l'ambassadeur de la paix. Oyo Zaba. Nazokoloka milolo te milolo. Yewana, Oyo Zaba pesibiso. Oyo Zaba pesibiso. Yewana, Azali Kokota, Naboke Binyoso tout. Maman Kipa Vita, la princesse. Que Dieu nous a donné, elle est là, voilà, accompagnée de son grand frère, l'apôtre Charles, il est là, c'est sa sœur qui ensemble de l'église. Protocole s'il vous plaît, protocole. Elle est là. C'est celle-là que nous attendons. Merci. Maman oyo bapesama moboku ya kosakola na ekouta epai na molimo mosantu nde komona bango nyonso bavandi wana.
est là. Voilà, il est là. Le président, on est encore, il décide ça. Il est là dans la politique. Voilà, il est allé saluer respectueusement la princesse Mandonde, une femme de valeur, la femme à vie de maman, la femme à vie de femme, celle qui a l'honneur aujourd'hui, qui a établi Mama Kipavita, la capitale à Rosabé à Mohamed, pour la nation camerounaise, pour papa pour l'Afrique tout entière. C'est une grande journée pour nous, et à l'honneur de Bata Selou, il y a Kozama pour la Mohamed, pour la Zélie, la représentante est tout. C'est le président Olégato. Merci. Merci. On entend encore qui ne cesse jamais d'accompagner les églises autochtones du Congo. Morceau mon côté Robessa na Merci Banamboka, merci Balandia, émission meilleure de la RDC. Merci Balandina Bisso. Banamboka boko mona déjà na ndenge ya mwana musala na bino toujours to yebisaka bino ke to sali bana misala bisika nyonso information ezali to yebaka na kozala po to yebana ko informer bino. Sina wapi bomoni biso awa na njili Sainte Thérèse bipai wapi bandeko na biso. Il y a église, tradition, ou bien auto benga kaba église ya batu mwindo, batu ya Mama Kimpavita, oyo bazali ko célébrer 313e anniversaire ya liwa ya Mama Kimpavita awa na Sainte Thérèse. Bomoni présentation ya batu ya ndenge na ndenge, bozamoni pe awa présence remarquable ya mwana mboka Joseph Olenga Nkoy oyo ayambami mokolo yelelo na kati ya honneur makasi tozokota nanu na bilili boyeba na komona ndenge nini ambiance pe ezali kati na oesika tokota nanu na bilili mwa muke na bango te bavandani bakolo confession religieuse lelo mboka na biso ezali na 8 confession religieuse mais babosana ba autochtone tala bato basengaka lipanda ya RDCP Afrika balelaka tina boson mais lelo mokile bosani bango metozo kokeni mangengeke manzanzambi mautuvwa partout bayokaki mawa na mbanza Kongo kuna bayokila ya Kimpavita mwana mwasi oyo asalaki nini po batumba ye mpona makambo ya Nzambe me bakanisaki soki batumbi Kimpavita nzokande génération ya famille ya Kimpavita ezali nzokande famille ya Kimpavita ezali nkina ntekolo ya nzinga wazinga makanda mawonsono yako menge mfumu ya nzinga wazinga makanda mawonsono yako batuka este nord sud batelema mpasi bomtsilulu watusilwa walunga na mulumbuge uno ndona kento kifulu kele ututelemi na mpasi bo mtsilulu wa mfumu kimbangu ya lunga mtango wa wonsono bakumuna
koyoka milolo te milolo nazoka lulendo lusisaki bango kimba vita omeni bata yo amama tala mambwa songa lulendo yakempe songa lulendo yakempe songa lulendo yakempe songa lulendo wewe nezalaki mokolo ya moya esengo tala ndenge bazali kotambola abeki bango bateko bazali wana mpona honneur ya la princesse ekipe vita bana baza ebele ok 1 2 1 2 yango wana lelo kozala no presete Voilà, ndenge bozali na kati ya komona sikoyo bana mboka wana ezali na kati ya koleka ezali mo de circonstance ya mabongisi ya mokolo ya lelo tozoko tanano ke toyo kanano nini ebongisamaki lelo pona ouverture pe tokozongela lisusu sima Bodi Anzenza ainsi que son mari Baron qui lui aussi a accompagné la mort au feu avec la prophétesse Sor. Ayez les soucis du peuple qui vous a investi ce pouvoir de régner. Car si vous y êtes maintenant, c'est grâce au Ngunza qui veille jour et nuit pour votre gouvernement. Aujourd'hui, vous êtes appelés hommes d'État avec vos titres et qualités. Combien ont été reconnaissants pour le bienfait de Ngunza à votre égard? La République démocratique du Congo est proclamée solennellement État souverain depuis le 30 juin 1960, mais pourquoi vous continuez à vous faire le valet des Occidentaux? Ferme détermination de vous désaliéner à ces gens-là qui ne cessent de piller nos richesses. La confession religieuse qui regroupe toutes les églises autochtones traditionnelles Bangunza en Longo porte aujourd'hui son maillot officiel du ministère de la Justice dénommé Katbem sous le numéro Justice et droits humains, bar CG, bar 20, bar 339, bar 2018, bar F92, bar 30-38-7 du 25 janvier 2018. Le Congo ne sera jamais divisé et demeure un État souverain et jamais, au grand jamais, il ne sera géré par les Occidentaux. Quant à votre adresse, Excellence, Monsieur le Président de la République, en votre qualité de chef de l'État, nous vous prions de bien faire et laisser dire. Plaire au peuple d'abord et en tant que descendant de Mama Kimpavit et de Fum Kimbang. Ils oublient que toute autorité vient de Dieu. Tout ce que nous pouvons ajouter dans cette adresse, primo, nous accorder la personnalité juridique comme 9e confession religieuse. Secondo, décorer Ngunza comme vous le faites aux artistes, aux fonctionnaires, aux policiers, aux militaires, etc., etc., ça c'est la justice. Tertio, songez au président général, le représentant légal de Kaitubam, qui se donne corps et âme à l'œuvre de Dieu, en lui accordant un moyen de déplacement digne de son rang. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le peuple congolais. Je vous remercie. Balandina biso toyebisaki bino ki tozali awa lokola bana misala musala na biso ezali ya kopesa bino information vrai vérifiable ndenge toyebisaka bino ke biso tozali batu ya terrain. Voilà raison pour laquelle bomoni biso kati na esika ebongo tango président
oyo azali organisateur ya milulu ya lelo azwaki maloba alobaki lolenge nini mpona mwana mboka Joseph Olenga Nkoy toyoka pe maloba na ye na micro na bino toujours ya meilleur de la RDC. Mokonzi oyo o babengi sensa makambo oyo ezala na kimia l'élection esalama na kimia pouvoir président sortant na président ya koti elongwe epesami na kimia mais moto alambi nzungu yango moto pe akomelisa biso lelo ntango mituka ezokota bazokitisanga ye tobebi natuni na balobi président Olenga Nkoy nani président Olenga Nkoy bongo ye azali etumba liboso ya kolobela etumba ya bangunza bokoyoka ye ntango akoya koloba discours na ye kokende koyebisa me mokonzi oyo akoti sikoyo Félix Tshisekedi reconnaissance lobi alobi na nga bolinga te reconnaissance fo esala ngai yo Olenga Nkoy mwana kimpapita mwana mfumu kimbangu reconnaissance ya mama kimpavita ma ezali kotonga ezotanga mwana mboka Joseph Olenga Nkoy président ya sensa mokonzi monene pe ye azali wana koprésente sensa azali koprésente lisusu po asengaki tosambela mpona mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi représentant personnel ya président pe ya république son excellence président Olenga Nkoy telema bana na yo ya molimo bamona yo na mayemanso asali pe bazali kosalela biso lelo tokomela tokolia président Olenga nana lakisaki yo mayele wana po ozali moponami tala libota olisi tala libota omelisi nzambe oyo apumukimba ndengi bokoti awa lelo bokomima pamba te biso fo tobenga likolo fo tobenga mautu voi tobenga ntselu nkwanga tobenga nkamba tobenga mangengenge tobenga ntselu kwanga baya basala bango basala soki tobengi te biso tokotikala makambo me bino bopesa biso nzela lelo zala na oya yo me kozala na oya moninga soki likambo ezali ya yo akosala nini akosalisa yo totonda mokonzi na biso na kombo misato ya bule tofungula maboko moko mibale misato excellence vanda tango tokopesa maloba ezali opanza kaka panza na yo de la RDC balandi ya mokili mobimba balandi ya www.congolocolenews.net bozolanda biso de partout mwana mboka Joseph Olenga Nkoy azangaki pe maloba te na milulu ya lelo alors toyoka nanu koloba ya mwana mboka Joseph Olenga Nkoy tango azwaki micro alobaki pe nini pona bokutani ya lelo. Excellence président Olenga Nkoy ye akoya kozwa maloba aloba ubi aloba te aloba ubi aloba te sosamboka aloba ubi aloba te atelema ubi atelema te atelema ubi atelema te excellence telemela biso président Olenga Nkoy yakaka yakolobela bana no ya bangunza oh salela ye
osalela ye na nzoto mpe na motema na yo mobimba nzamba ponio tala na kati na bible ndenge yesu aponaki bapostolo lelo mpe bangunza baponi yo tala na kati na bible ndenge yesu aponaki bapostolo nzamba poni o papa olenga iyo zalela ye son excellence toton PV en longo bangunza bangoyo na bakambi na bango wan biso tobengaka biso baoyo toza nde baboyi na bango toza basaleli na bango me yo yewa lelo olenga nkoy kombo na ye olenga papa topesi yo maloba oloba na libota ya bakunza. Bandeko ya liboso tokopesa Nzambe merci parce que ye nde azali maître des temps et des circonstances. Mukolo ya lelo ezali ndenge moko alobaki ke tokozala na esika oyo na lere oyo mpe tokosolola atre biso bato oyo toza na ADN ya ndenge moko. Boyebi nakobanda na discours oyo directeur et à cabinet au nom du président et à confession religieuse oyo ya autochtone alobaki. Et donc à liboso tango toza koloba les églises autochtones. Soki bosali discours bosala kango na munoko amboka. Interprète azala wana pa balulaka ba oyo balingi français. Beta maboko beta manjoka. Bonjour ebandi. Voilà. Parce que bokokota na contradiction culturelle na biso. Binomoko bokolakisa batu nzela et puis même nzela yango binomoko bokangi yango. L'autochtone fier ya munoko na ye. Écriture autozolo la culture valeur culturelle ya liboso eza boka na yo. Ok ba discours wana nyoso sokeza na minoko amboka na biso mbele minga awa bayoki makambo elobami ya kitoko pe maboko ebetamaki na ndenge ya kosakana te mais mingi babanda koyoka discours wana te. Alors prochainement ce qui bo bengi biso bolo bana munoko ya mboka beta maboko beta bozui traducteur abalolaka na français mais oyaza kopesa orateur du jour il faut aloba na munoko ya mboka pour éconcorder na origine na biso. Ya mibale réclamation oyo ezalaki na kati ya discours dont notamment reconnaissance. Mais c'est que vous oubliez que bino vous avez une reconnaissance naturelle. Oyo mutu akoya kopesa yo te akuta yo na yango. Alors apparemment
Tozako Bossana, qu'est-ce que nous sommes? On se minimise, alors à ce moment-là, ça sera difficile qu'on arrive. Bakopé sur la reconnaissance, yo muto botami na makamboana, okoli na makamboana, c'est comme un pouvoir accoutumier. Tant on a mon chef ou bazo courir na ministère intérieur, mais nazako c'est kamigi. Bon, un chef coutumier, aucun n'opère sa tabac, ngombe, pour ministre Assal Layo, Mukanda, ya ko reconnaître yo, a ko reconnaître yo comment yo pouvoir na yeza na ADN na yo, na makila. Et c'est exactement l'église à Bangouz. Na Bango, Bozaneti Mapasa. Kulutu Naleki. C'est-à-dire, chef Mukolo Mabele, Yonde Mukolo religion. Et complot la binomi balé, Nde Bozako Tombo Lamboka. Voilà, chers amis, Église Oyo, et là qu'au contraire, il faut bosser Bamboula Matadi. Ba moyen, il y a qu'à permettre Bino et Kende Bolo Nango Congo Mubimba. Ça, je suis d'accord. C'est-à-dire, Boza bateau, Boza Koya na éveil de conscience. Le contraire, il y a colonialisme. Auto connaissaka na bamindele. Na lobaka ngotango wana, na tango ya kala ezalaki, tozali na ba colonisateur, soko boti mwana, ya kopesa o cadeau. Cadeau wana, okendo fungolango, okuta mwana poupée. Mwana poupée wana akokani na yote mutoboti mwana akokani na mundelo oyo yoke kopesa sango ya mwana na yo obutami. Balo tango mwana za kokola atali nzoto na ye atali nzoto ya poupée amoni ke différence ezali. Bazolo banaye est-ce que obungisi suki na ye kendola liseye sika kitoko est-ce que otie badra. Mais moi na poupée wana akokani na mwana o bazolo bana makambo wana te. Mais bazola kisa mwana oyo yo boti ndenge ya kobatela mwana poupée. Voilà domination culturelle oyo basalela biso à ne pas croire à nous-mêmes mais à croire à ce qu'on nous impose. Mais qui pas vite est mort pour qui? Il est mort aussi pour toi. Et Simon Kimbangu. C'est le promoteur principal. Oui, à côté de ça, théologie de la révolution. Nakati Amabele Nabiso. Parce que Tangoana, Ezalaki, ba église, ou Ezalaki, Okokota na tongo 6 heures, Okoyoka Mundela za koloba, mwana nzambe il faut kobanga. Soki mbola matada alobi il faut kobotosa oyo mbola matada otikoloba. Mutu akoki kokota na port ya matadi te. Soki bakangi yo na kati ya port, yo kokota boloko. Alors, na port wana, Simon Kibanga alobi me oyo eza mabelo oyo bakoko bapesa biso. Biloko nyonso oyo ya biso, mais comment mutu oyo kolo mabele baloba yo tambola partout sauf à kokota awa. Abandi kosala éveil de conscience. Tango Simon Kibanga abandi éveil de conscience na bato. Kola kisabango. Mundela amoni, il y a danger ici. Et le problème maintenant commence petit à petit. Il y a danger parce que Makamotozo Lobawa,
tozomona azala mutu moko aza ko contredire yango kuna parce qu'à cette époque là mot contradiction ezalaki kaka na dictionnaire mais na pratique et pas na biso ekoko salama te oyo bango balobi alléluia amen ici liwana. Et c'est là la force oyo succession d'idées et de mentalités ya Kipa Vita et Simon Kimbangu. Pasteur Nabiso, les qui a papa Simon 2. Parce que Simon 1, c'est Yemoko Kimbangu Simon. Oya Kufa. Simon 2, Ezao Yazana Kamba. Oya Zalakawa, les qui a Simon 2. Aoti Kolobawa, le courage. Soko Otangi Bible, Ancien Testament, Otangi Nouveau Testament. La peur, c'est l'unique vocabulaire d'Adam Zambé à Boyaka Koutia Nakati à Bible. Mais le courage existe dans la Bible. Yamondo Monaka, Mutu Nyoso Azana Mubangi na likambo Nyoso, Nandako Naye Lumière Ekota Kate. Ezaka Mulili la Mulili. Okomona mwana zako sakana na baninga na ye. Ya zako roba yo yaka. Yo zako kendo sakana kuna na batu ambongo. Yo soko keko bebe sakuna ngala kuzo ambongo wapi. Omoni azo tia mwana mulimo ya pauvreté, mulimo ya muumbu. Donc mwana aza na liberté ya kosakana na baninga te ya azo benga yi. Voilà, chers compatriotes, ndenge biso moko toza ko contribuer na mubangi pe na kofandisa mubangi na kati ya libota. Oyo toti koyokawa na munoko ya famille sacrée ya Kimbangu, la peur. C'est un ennemi munene ya mboka, ennemi munene ya bato, ennemi munene ya maso tukoki kosala. Yango nde Nzambe aboyaka kotia yango na Bible etikalaka ndenge wana. Biso bata mukili nde tozana yango. Na kati ya Bible okofuye yango okomona mo la perte. Mais le courage existe. Et puis à l'obi, je suis Dieu des courageux. Biso tozana chance munene ndenge ba oti kolobawa. Parce que mukolo l'état na biso akotia maboko penda ndenge esengeli bokomona force na biso esiki koza. Soki tozoloba ba communauté musulmane o bozomona lelo partout dans le monde bazo sa tout ba divisé parce que baza une force. Biso tozalaki déjà na nzela wana. Na avènement ya Kipa Vita est cimenté par Simon Kimbangu. On était déjà dans cette route-là. Ya monde bomonaki na ba période moko sukusu yaki ya makasi po bato bandi manzela ya Kimbangu te parce que c'était une véritable indépendance nationale. Presque partout au Kende, Bamboka o Bazaba puissance, c'est à travers les églises. Au Kenya, les États-Unis d'Amérique, au Kokuta, les églises et des églises, ce sont des protestants. Presque Bakonjua na nyonso bazako utakuna. Et c'est que nyonso amboka bakominyaka yango na ba pasteur ya l'église. Parce que pour diriger la nation, il faut osmose à l'iloba entre l'église
et les dirigeants politiques. Il faut osangisa maloba wana pour yeba ndenge ya kokamba mboka. Bisoto yawa na fête ya lelo, c'est parce que tu as la conviction personnelle. Yangai moko. Chaque peuple, Nzamba appelle ça une culture naïe. Et olongwa na oyo ya yo, pour baye bisa que non, force na puissance ko ota na oyo ya mundele, mais yo tango yo kokota oyo wana. Et bongo bango moko tiko bakende wapi. Notre force, c'est vous, les Bangounz. Notre culture, c'est vous, Pévalong. Notre âme, c'est vous, les Kimbangistes. Il faut tous à la bisomon qu'on a condima. Na kati ya libota, na kati ya ndako, otei mwana, oyebake mwana, na ndengo zako ya. Kokende te o kende na makambo ya babi o rose quoi o frama o tout ça tala o ya biso nzamba apesa na bosembo na biso ezandawa. Ça va aller de génération à génération et bokomona makambo ebele ekofungwama. Phase 2 à discours ezalaki awa ezali reconnaissance juridique. Parce que dans la société moderne, boyebi origine ya droit ndenge bandela ki na bato basalaka yango kubanda ba Thomas Ox, ba John Locke o ba monaka tozalaki na kamwa désordre na moke wa non société il faut ezala organiser. Il faut toyeba qui fait quoi. Na organisation ana totia mibeko o bisomoko il faut toto sakayango. C'est na kati ya mibeko wana. Nde mibeko eza kokamba mangomba ya l'église. Oyo ezali na ba reconnaissance juridique na yango. Wana eza papier. Mais la reconnaissance et de reconnaissance boza déjà na yango. Oya papier wana bato nyonso baza kokamba ekolo lelo ezali bana na bino. Wana bakopesa yango parce que ezala ba papier na ba biki wana eza biloko ewuti pa na bino. Et si wana naza komona yango vraiment une démarche était peu problème était. Mais problème ya mutuya eza mboka yango moko. Oto kosenga bino bandeko na biso ba mama ba papa bandeko bilenge eza to sambela pona mboka na biso. Parce que force au bino bozana yango. Mais on les voit ailleurs. Ba église, ce qu'on est en Afrique de l'Ouest. Bato baza kosala makambo kuna. Que même ba trouble linge kota na bamboka na bango ba sangani ba pesani ba code na bango ba lobia we kokota te e kota jamais. O bo mona kabalata kabanza bala banani wana ba o ba kobenga ba marabu ba o ba wara ba o mais eza be église na bango na niveau na bango kuna comme pas na biso autochtone. Alors qu'est-ce qui fait que na boka na biso chaque jour, au lali, au lamouki, babomaki tel endroit. Babomaki tel endroit. Makile tangaki tel endroit, telle ville, tel village. C'est que nous devenons un peuple faible. C'est là le nez du problème. La force, c'est celui qui est avec Dieu. Parce que Dieu, nulle part, il a dit, je suis Dieu de faible, ou je suis faible. C'est là où il faut beaucoup. Pourquoi? Ton dit maka toujours babo makabande konabiso,
bana na biso pour rien. Alors quand un peuple, chaque matin, babomi, natongo babomaki, mais c'est fini, vous n'avez plus de valeur. C'est comme ça que vous voyez que le peuple d'Israël, quand vous tuez un, c'est comme si vous avez tué 1000 personnes. Il riposte et c'est comme ça que tout le monde les respecte. C'est là Onzamboyo, ya Kipavita, ya Simon Kimbango, et Sikawa Anabino Bangonza, Pevalongo, nde Sika Ifotokota, Pote, Topesa Makanisi na Bakonzi, o Bazako Kambabiso, pour te mettre fin à Dikamboana. On peut tout dire. Quand le maréchal Mobutu, Ngana Bundisa Papa. Mais il faut reconnaître une chose. Natango naye, sécurité à Moutouya na respect, c'est là qui n'a beaucoup. Na makambo mususu tout ça, azalaki na makambo na ye na ndenge na ye, o biso to bundisa. Moye tali sécurité, ezalaki makasi. Tout ça la masse. Beauté, Mokonzi, Oya Azali Yakala. Ça veut dire Joseph Kabila. Tosambelaye na acte Oya Asalaki pour Nikolo na biso tokota na kimia makambo eleka na kimia pe na bapoete nyonso parce que mamboke ebele Afrika awa baza kolula biso na makambo e salami awa na mboka na biso makile elingaki etanga na ndenge ya mabe awa me nzambe oyo alobi awa ekosalama te. Parce que du fait même Kandima ngana yebi bato wana nyonso ngana Afrika takabango baoyo baza pembeni na bango eza nde ba haleluya amen bakotindika yo na nzela oyo yo moko okendo omona ke nzela bazotindika yo eza ya liwa. Mais du fait que ce monsieur a résisté na entourage wana na ba flatteur wana na bato wana nyonso pour dire non ngana tiki. Je vous dis, les dossiers na yebi mutindo na yango, il faut rendre un hommage. To sambelaye de la sorte que ba flatter wana tika bango ka kesika atika ki bango wana. Ba kotela ye lisusu te na mulimo mususu. Oye koya kozangisa chance oyo yemoko asa tie na mboka oyo po bato wana baza batu te pendenge naza koloba awa moko na moko ba service pe baza awa baza koyoka ngai po oyo nazoloba wana nalobelaka bango en face parce que muto oyo asombi mboka oyo aza te. Muto ya kokoye bisabiso ke non barrière parana yende bazalaki na mboko nda ye kopesa bato biteni azate. Ça c'est notre pays. Nous devons la défendre par tous les moyens. Yasuk bosambe na mwana na bino oya uti kokota na ibonga oyo. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Soki moko na ibino na kati na biso totie na maboko ya nzambe ya bangunzi ape valon ekozala difficile. Faut tia ye na mabondeli biso nyonso tosimba ye esika bakokanga nzela topasuli toleki. À ce moment-là bokomona oyo toyembaka na hymne na biso national
pour notre prospérité, pour toujours. Ça veut dire, na bakoko na bakokolo na biso, bola mueti kala na bango, libela na libela. Nde eloko yo biso toyeba. Tosalisa ye. Ezala bandeko na biso, oyo bazali ba opposant. Baza pe bana na biso. Tokobwaka mutu moko te. Tokosala maso ete bazala elongo esika moko. Bapesa na makanisi pote totombola ekolo na biso. Période oyo tozali ezali période historique. Oyo tozali susu na droite. Ya kosala opposition oyo tosalaki na Mobutu te. Ya kosala opposition oyo tosalaki na Laurent Kabila te. Ya kosala opposition oyo tosalaki na Joseph Kabila te. Ponga na zaka opposant na ye ya numéro 1 ayebi. Mais bon monique asalaki mas pote biso nyonso tozala elongo moko ayebi ngai nga na yebi. Voilà la grandeur d'âme. Mais oyo wana nde tokosenga ke bana nyonso baza na opposition lelo baza pe na baide na makanisi tozala esika moko. Congo eza munene mutu na mutu akozwa eteni oyo akokopesa makanisi na ye po te totombola ekolo. Boyoki oyo papa kisolokela alobi awa leki ya Simon 2 makambo auti koloba awa 2 ans. Ezoloba mais peu partout. Ça veut dire nzamba aligi tellement boko oyo que bandeko nanga ba musu ba yebaka te richesse moko te eza na mokilo oyo eza na kati ya mabele na biso te. Tozala nyonso. Eke na 2 ans oyo tosimba na makasi pote mokonzi Félix Tshisekedi bino nyonso boyebi sacrifice papa na yepe asalaki na boko. Abundaka ntango na ye ekoki nzamba abengi ye. Bazwi chance moko oyo eza extraordinaire. Tshisekedi est mort, Tshisekedi est vivant. Mwana na ye aye bapesi ye mboka. Bandeko na biso nzambe nda ayebi histoire wana c'est une chance extraordinaire. Alors il faut mutu na mutu ayeba message wana lingolo ba nini. Na yokaki awa eza na discours eza na litea balobaki expression ya peuple d'abord. Il faut to salisa ye pour te concrétiser volonté oyo aza na yango ya komema ekolo na biso. Ezala ba soda, ezala ba policier, ezala ba service de renseignement, ezala ba enseignant, ba fonctionnaire, ba médecin, ba infirmière na ba infirmier, population dans son ensemble akokisa espoir oyo biso toza na yango epa na ye. À résoudre ba petit conflit ya ba chef coutumier na bamboka na bango tokotisa kimia bokomona Kongo ekotombo mambala moko. Mokonzi nyonso eutaki epa nzambe. Nzambe amonaki bino bato ya mayele nyonso maye kopona ye alobi mbulu oyo ezali Félix Tshisekedi mutu akomema bino. Alors tosimba ye tosalisa ye de l'essence que bato baseki biso mingi bamboko babanda kosakana na biso te bakobosakana na biso bao bakokai kotonga biso te bakomotonga biso. Tosala effort po te tolakisa na mokili que nous sommes un peuple soki volonté ezali ndenge Gandhi asalaka na mboka na ye.
ndenge Mao asalaka pe na mboka na ye, ndenge George Washington asalaka pe na mboka na ye. Aza mwana na bino, aza mokonzi moko simple, okobenga yawa akoya. Soka ayete loba aploa ditana ye. Mais okomona mokolo moko asutuki aye et pas bangouz alobi non papa na ye poto sola na bino. C'est une des qualités où nzaba appelle ça naturellement. Yangonde na sengi bino pote to s'éloigner na yete to zala pembeni na ye ezala mokonzi akala to akadreye lolenge ye moko atia nzela mboka na nzela oyo asika to akadreye pote to tombola mboka to kende na yango esika nzambe ye moko apesaka biso richesse oyo nyonso. Voilà. Oye etali ngai naza moko oyo naza kokroire oyo eza na kati ya mitema na bino wana ngai na na kati. Na ko remercier bino mingi, na ko remercier président. Il y a l'église des autochtones. Na ko remercier l'équipe à papa Simon II. Na ko remercier maman. Na maso ya zako sala pour l'école na biso. Ezala ba prophète nyoso ndenge bozalawa elamba bolate ze elamba ya lukumu. Ata politicien so bo continue eloko wana to bangaka. Menga pe nazalaka na kati na bino wana. Na remercier ba bilenge ba choriste o bazawa pour ceux qui bozana liloba te jamais muto akoya na moya lelo na moya boye pote ayemba. Mais comme mwana nzambe ayokaka moyi te a transformaka moyi ekomi pio. Soyo moni mutazo kima moyi c'est kondima ya nanu efandi malamu te. Alors mwana nzambe asalaka face na moyi moyi wana veko ya transformer yango ekomi pio. Parce que loko ya yeli ayepo ayoka liloba ma ayepo ya koyoka moyi te. Alors moyi ekoki ko dominer ye te. Voilà, chers parents, na kombo ya Kipa Vita, na kombo ya Simon Kimbango, na kombo ya l'église des autochtones. Je vous remercie. Merci président. Okende ovanda tozela Kipa Vita apesa bino moto. Tago. Bope Fakaya. Merci Balandi Nabiso, merci Balandi ya meilleur de la RDC, merci Banamboka ya mokili mobimba. Banamboka toyebisa kabino ki tozali bana misala. Bisika nyonso balobela kamboka toyeba na kozala pona kolakisa bino intégralité ya masolo, donc intégralité ya masolo ndenge ezali na kati ya koleka. Voilà, nous avons toujours dit, c'est ça ce qui fait notre différence avec les autres. La différence c'est que toyaka tokita terrain to la kisaka lolingi makambo eza na kati ya koleka tina wapi bomoni lelo lisusu awa na Sainte-Thérèse bi pai wapi toye ko célébrer elongo na bandeko nyonso ya mama Kimpanvita oyo baye ko célébrer 300
13e anniversaire ya liwa ya mama Kimpanvita et puis bazo na kati ya ko servir 97e anniversaire ya ba église traditionnelle na kati ya mboka na biso. C'est pourquoi awa ba komona ba église nyonso donc ba église autochtone traditionnelle o esangisi bandeko oto bengaka bankunza banani batu nyonso bakolobela ba makambo ya batu mwindu basangani kati ya o esika lelo pona kolakisa ke biso pe tozali bomoni présence ya batu ya lolenge na lolenge ba chef coutumier ba autorité ya mboka bazalaki ebele elongo na biro mobimba ya sensa na mokonzi na yango Joseph Olengankoi oyi aye kosala honneur na manifestation ya lelo bana mboka toyebisaka bino ke tozali bana misala koloba lisusu nini numéro na biso ezali wana oza na posa na biso po toyeba na korendre yo service ya malonga lolenge bomoni yango tokosala lelo ati na o esika boyeba na kobenga biso numéro ya meilleur de la RDC ezali affiché wana po toyeba na ko servir bino na lolenge esengeli tokoloba lisusu nini na pesi remerciement na équipe technique oyo nyonso tosali na bango musala oyo na pesi merci na mwana mboka Gidi Lebisengo la grande dame na pesi merci na mwana mboka Tomi Bendele na pesi merci na mwana mboka José Makongo oyo atui bilili ndenge bozana kati ya komona yango wana esimbami na mwana mboka José Makongo na lobi lisusu mwana mboka ya solo oyo asimbi bilili pona mokolo ya lelo tokoloba lisusu nini tozali bana misala tokoyeba na kokutana mbala ya sima. Oyo ezalaki mateka kala si makala kaka oyo ezalaki ezali kaka kalumo ikweno ngako Merci bana mboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Vous êtes déterminé à kokanda fraude à tous les niveaux. Après l'Iwayalo, indépendance ezalaki lisusu. Mwana musala na bino toujours toyebisaka bino ke tozaliwa na pona ko servir. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. Nous considérons que trop, c'est trop, il doit partir. Mabeyo moko sala ke pesaka mingi koleka. Malamu salira kamboka. C'est ça inconvénient ya Congolais. Balesie nani atindi. Yo lingi nani atinanga. Soki le 23, élection ezalité le 24, tosengi indépendance na biso. Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. Ezo sala passe. Toloba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité.